répondre. Mbote na balandi na biso nyonso o balanda na biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Toujours pesanga Pelé Tanfumu garçon de disque rande na lobara. Na mi pesa na nga garçon de disque parce que na lokota na nga micro na balabala. Donc mikolo nga balabala kaka. Na lokota vraiment micro na balabala na simbi yango pe. Donc lelo na mutu moko artiste grand artiste. Ya viva la mujika. Ya viva la mujika. Bakolo idéologie parce que mikolo c'est viva la mujika. Donc vient nga Gloria. Bino mo boyebi déjà Gloria bulukutu. Ya olobela route zate. Ba muto to ba auto mona banda pina o kapina mbati ya gayar na jeep ya sumba. Pipe pena donc nzete o mona pena ke na bulukutu Gloria. Ti lelo bokoma kolata ngo donc il est déjà yananga. Ouais, Tanfumu. Merci. Ouais, en direct. En direct ici, si. Donc, en direct. Merci d'abord ndenge oyambi invitation nanga. Ouais, une émission na biso na kata Flairmont HD. Donc yo ça déjà moi na parlé quoi. Bala liboso me na yamba en tout cas au pesinga chance on a d'abord merci. Alligator. Ouais, biso to lingara boy. Boni ozoyo kanate ou vandi moi silence boy. Position ezoye banate. D'abord na episode déjà en direct. Na ye na émission le quoi to zappé na Dembo moi c'est Mandefu et puis na yo na sepeli nga zoyo kana ngaya mais comme na yo kana est-ce que yo savent connecté na YouTube et na za connecté mais oteka Gloria Tukadio voilà au refait be yo manangai tout musicalement. OK ouais à répondre déjà. Non, d'accord. Merci, vieux. Position no peso e banate, to monika ke lelo tozo yo kake vie na biso ba ilo kanto redi a miss asangisi vraiment bana viva la musica. O peneza ke viva la musica, lobi donc porte ça pona mwana nyonso ya viva la musica. Mais absence ya Gloria, ba tozo le la meneni Gloria amona na te. Tozo tala ba répétition to mona Gloria te amona na te koma. Yena stino mubi, eza problème nini oyo Gloria amona na te na vestino parce que bango tout baza bali je kwem pa baza na ba titi na kutu ba duma wenge mais ba ye wana qu'est-ce qu'il y a ba question na bino na linga na yoka moer mona yoka mote moni ready aza penza master auto colliner ensemble après côté msoaza familial nangai. OK. Et puis Zapé pote, c'est mon pote et donc il est tout pour moi. Mais ngai nazana anniversaire le 1er novembre. Dans le 1er novembre, c'est anniversaire na yo. Donc vendredi, okay. Anniversaire nanga. Quand on a bana ba dessiner ba bilongi na bango bo Halloween. Les anniversaires nanga, ils allaient fête des saints et fête des morts. Et puis bon, donc ils ont vendredi le 1er novembre. Il y a Redi Azio. Donc hier, ils allaient le 2. Ils allaient le 2 novembre. Na Bataclan. Nayebi déjà na lobi ngo soba combien de fois. OK. Alors nayebi te ceux qui banana ngai ponga ba anniversaire na okena ngo wat. Na pema na ngai na ko pema na odo na keka na McDo. Ngai moko donc soit na pemi na ande to pemi na bisoka na pemi na nga ozuita nao donc mais oui na boulega na botama lelo après donc bango muto na muto asala anniversaire na nga donc bon yango na zo yeba te soki bana na nga mto ba décider to sala ngo na palais ou na province ou na pays étranger na continent mususu na ebité na zo talango. Donc après sikoyo nazo boulé ce que vous allez na parler awa kaka na parler nanga pourquoi pas naya fona zala po ezali déjà foko yebaka bino bozolo ba boyondire bozo ebate ezali soirée ya Redi ezali soirée ya Vivate
mais asangisi viva bana viva asangisi biso te ezali soirée na ye abiki no master oyo nde toyebani na biso toki bana mike mais ezokomama eza concert na Bataclan yo to basoirée tobetango déjà na redi biso tuna viva na papa wemba tobetango basali wana Bataclan yo Bataclan oyebi yango oso omona yango na oyeba yango lede mais oui biso toyebi yango avant na oyeba yango lede na oyeba yango mais oui biso tobeta déjà kuna avec papa wemba viva na ye moko redi bastino ba Lidjo ba Lucien. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans. Parce que le lot réel 30 ans. Tu as évité parce que faut na ko sala ba fête kuna donc na sali yango. Eza sali. Eza le quoi ba Bercy na ko benga 50 personnes ba oui, d'accord, wana eza d'accord, eza ba sali. Do ba katela ba ndambu ndambu. Présence nao eza donc ça dépend ya moto ya beti yo avec no bon 50 personnes, 100 personnes. Et puis bon, c'est tout. Ils n'en ont rien. Ils ont la salle. Donc, Bataclan a bien battu boyo ye bango te biso battu ye bien. Donc, beta wana bo. Est-ce que yo so kendango? Tena ebi Bataclan la salle a mis son dernièrement. Bon alors aux autres na tena ninga ka ouais. Donc, bayi ready na ko kima ye te. Bandana linga ye na ebi to yemba na ye ba concert ba album. Donc soki na lobi na ya na ye soki na bina ya te na ye te soki na ye te bo mona o mabe pour anniversaire na ye lobi donc après soki fait donc fête na anniversaire na jour na botama eza vendredi boko sala ngo vendredi bon soki continuer na ba ben oui soki o sala ngo na France ouais. Même na province na okende. Mais soyez dans un pays étranger. On a déjà contre-temps. Oui, oui. Mais entre-temps, donc, billets, on a préparé 4 billets. Donc, 2 nièces, 2 neveux. Les billets, il y a concert, il y a rédit. Oui, oui. Ah, ok. Pour ceux qui n'ont pas été, donc, la famille n'a pas été salawana. Non, ouais. Donc, on a payé, ceux qui ont monnaie à Zastar. Ceux qui ont sur la naba tout trop. Mais bah s'approcher et ça toi ceux qui va dire papa ready tonton ready ngai mwana yana ninga neve ya nani ya Gloria tanga oyo bongo ba osolola ceux qui donc public de kangie boy ba pusana ezate bazoluka ba solola na ye biso za bongo ngape na kuta na nango makambo na tant tout ça la cérémonie na biso donc pour moi c'est pas un souci. Donc, je ne peux pas te dire que non, je serai là ou je ne serai pas là. Tu vois, moi, je sais que non, ben, il faut que je sois là. Mais si je ne suis pas là, ce n'est pas un souci. Ok, merci Gloria. Ouais. Merci Boulou Koutou. Donc, merci na Guy Massamba, le directeur. Merci na Christopher Mandiangou, Diogo, na Kat Salman, Grand Diogo, na Simbi Makabo. Christopher Mandiangou. Merci na Véro Kirizet Kiri. Fiston Mouela. Mutakoka na nzambe na mbongo mais lelo tokomona Gloria okomo yembisa moi si moko ya japonaise omo mema biso wapi na musique nini parce que tomona alira musique o lelo tokene mais na bike wana bozo yemba na ye bozo yemba ne eza single to eza chanson moko kaka boye ndenge pour parce que na Japon viva pesa ya ba japonaise mais tomoni lelo na japonaise na kati ya nzembo nao Nzembango normalement là japonais ça. Donc parce que tu l'as sabino ya tout à l'heure. Ya yembina na nihongo et linko le japonais. Wana le nihongo ezali japonais. Nihongo ya nihongo te mais nihongo. Nihongo. Mais comment maka ndenge mo te na nihongo na nihongo. Omoni langage wana ya ba japonais ezala kwa kikongo. OK. Ozomona. Ouais. To prononce bango ndenge moko après mais bango bamona phonétique. Ouais. Phonétique ne muto échangera ndenge ko prononcer. Mais nihongo. Ezali koloba japonais. OK. Ozomona. Donc ya zoyemba na ki japonais nga zoyemba na lingala. Donc ezali mariage ya koyemba.
ya yembi ki japonais nga yembi na na kizairwa donc na ki congolais na ouais na yembi ki congolais quoi après bon résultat après poto kotambola nango trop ba Japon ba pays boye donc boye donc ba contrat eza déjà si ezali makambo na kati ya makambo avec Gloria Tukadio et Akiko Iwasaki. Ok, merci Vieux Gloria. Si on a un moment où tu as boye, parce que tu as presque un souka à chiter, les leçons aux autres là, souvenir ni nous avons na makasi ya viva pena donc tant que tu na viva. Ba mboka nini o tambola o yo pena o sepela o mona esengo ya viva la musique. Siko tozana no wapi yo mo question na leli yango siko nde to premier toza wapi toi na France toi na Paris toi na Paris oui na répondre déjà te bisengo na on a viva la musique Paris kaka Paris donc Paris et rotika la Paris merci grand monde merci na Cyril Kina merci na Fumwa Bilele Adela Menga Héron Million. Donc, toujours qu'une dynamique molo. Donc, merci na Dembo Wembo. Moi, ça m'a dit, Fazalaka, moi, qu'on a Paris. Vive à la musique. Et ça, là, yo, to yom, to ça, là, vive à la musique. Naboul, na yo. Te. Viva. Nangwasuma. Te. Parce que yo, j'arrive na mutangwasuma. Ngwasuma te. Biso za to paiement na biso. Telema kaka kuri to lobarien. Musique na biso ndenge eza wana yango wana la preuve ane que non papa Wemba même ndenge bon que son âme repose en paix donc Abiman roi ya nini papa Wemba zebi roi de rumba roi bilamba donc papa Wemba azaka wana na bilamba aza na rumba za titre ya noblesse yango wana donc nakoloba trop te donc on a ba question na bino so ni na répondre on temps tu na ko lo bango boye gauche droite reste ko lo banayo te mais yo mo répondre après donc roi ya nini ya rumba musicalement rumba donc ya kutango amona abula keno donc il faut akoma nani artistiquement donc moniti akenda donc kombo na ye etikala biso ba petit na ye ba kombo na biso pe etikala donc parce que toujours continuer un jour biso tout okufa na biso après ba donc baroya génération kolanda ouais baroya wana kaka donc barosala kaka na makambo yango tu vois donc j'ai même pas beaucoup à répondre. I'm sorry. Ok. Boulukutu. Génération à l'élo. Au compte pour ça la single moko. Naba leki na yo. Au bazana simana. Au bazala. Au pe ba beta l'élo. Ba Didas Arena. Ba la défense. Ba sala minene. La génération à l'élo. Ba Fali. Baza. Ba Ferre Baza. Ba Fabrigas Baza. Ba Héritier Wata Bazali. Est-ce que compte pour ça la ta moi featuring mona bango? Parce que tout le monde a été rédé au que ça na héritier. La génération yo pour compte que non. Ce que tout le monde a pensé na yo, ça en est featuring. On est à question, il y a un astronaute baccalauréat. Ouais. Pourquoi pas? J'adore tout ça. Musique net zawana, musique qui pas génération T. Et ça génération T. Ils allaient toute génération confondue. Ceux qui a bengingaï, que non naïemba naïe, nanzembo naïe. Oui. Maroboya te songa pe na bengi kwa atia voix na ye na nzembo na donc accepter parce que la musique c'est complicité donc eza bongo donc ye nangai amesana na intel mais jura lo bangai que no bon Gloria na bengi yo o salela ngamo eloko moboy. Autant de ça, banzembo zo boulé, na koyemba nani na obetranga guitare, po eza groupe. Olobika ngino banzembo na yo zo sala wana kaka groupe na yo orchestre na yo.
donc yango wana kaka te bana obetela oyo bamusike na yo banzembo tu alors ozoyeba te ta mosusu musicalement ozokɔta na monotonie il faut osangisaka un tel na un tel na un tel après c'est tout hein. Moi je les aime parce que musique eza mpenza un temps ye yo mosusu wana bozokabola donc te bozosangana ok peut-être nga nasalaka ngo nayembisaka bato ebele comme la preuve ane kende naosala na japonais osala na japonaise na kati totiki wana donc mais pourquoi pas nayembaka na bato mosusu na disque même mpe bon même ntan mosusu nakei nanga mwa basoire mo boye na bi bon nake kosala live mais bon un tel bon nakende na bango naza obligé te nakende kaka na bamaster oyo otomesana oyo bozalaka na bango obeta na bango ouais donc nana besoin nakende gauche nakende droite na otala par rapport ya makambo nini nga azosala bon master mosu okobenga ye aza na contre-temps ndenge ezalaka mboka oyo soit aza na grippe soit ana problème na famille na ye et puis moyen ozwa ye eza te oza obligé oluka moto mosusu donc c'est ça nyonso to wana ekontaka donc on a vie artistique jamais okozala yo moko jamais okozala na des masters faut en avoir master belé parce que vous allez en public et c'est ça moi je les aime bravo les artistes je vous adore o bazo beta lelo même à beta kutu à beta tamsona la bota maté à beta ndule ceux qui na vivant pourquoi pas na beta naï musique ils en a agité ils en a esprit ils en a unité pour esprit tout ils allaient na quatre musique puis bon on choisit rien du tout là merci beaucoup on est à Gloria nous mon boy bivie na biso Gloria moi na mbinza pe na mutikile hein donc to comme na biso presque ya rochité merci na les cassé c'est motema Nathalie merci na papi Malanda motema Nathalie Malanda merci na Dani Pova na kati ya Bundescode donc na pesio bamboteza merci na Magali Talo voi chéri moi sa pembe osenga enga non zula biso Gloria le biso makambo alobi ke oyo zo concerné Gloria fingi na été akomisi oyo koki kokumisa alobi pe oyo akoye koloba donc le sac qu'on avait Gloria vie to comme na so presque na suka na tunoka dernière question tango koma mkoloke vie atikara biso so komi na date wana okanisaka nini esika wana na ndenge ovandaki na papa wemba waza papa na bino aza père na bino oyo abimisa bino lelo otambola monde entier presque monde entier tango koma a jour wana ben esala motema pasi po biso tokendaki kini ti tomoni cercueil après bon enterrement tokendaki epuis ozotala po ezalaki na baafrike kuna ti na pays na biso na Congo après bovivre événement yango oyo oza na doute te akei atiki bino me sikoyo bino maloba na ye nde na makambo tu bosala na ye yango nde etikala na biso même ndenge omoni nga wana na studio na japonesa Japon déjà tobeta yango déjà ba 1900 soki combien oyo lelo bato bazoke kobeta me bino déjà si boleka tobeta yango viva ebeta makambo tu papa wemba kuru ole nkuru ya kakaka alakisa biso makambo ebele makambo wana alakisa bino yango oyo jour nga na kokende bon nalakisi bino déjà tala makambo boye après c'est à toi olanda wana na nzela oyo na nzela wana yo moko nde tokoyeba oyeba nzela oyo moko olanda ouais ça alakisa bino banzela tu et puis si donc bajour ya hommage na ye ça fait du mal après bokopema bino na bino mona po biso nde bato etikala biso po papa na bino takei bon ntango bokutana jour yango ezalaki boye bozosolola jour akendaki ezalaki boye
na jour enterrement donc makambo to ba bengi bino wa kutu donc tala papa na bino tala kaka ondimi na to ndimi te ozeli so ba coup de film so mais oui c'est vrai pour ba convaincre yo ozo kanisa neti ba kosanga ti ba bino to yebiso zo ndima te to yebiso no vérité donc direct après auto mona wana makambo wana makolo barango te na ba réseaux sociaux mais mon cœur ma tristesse ça reste avec moi toujours ya papa Wemba. Voilà. Merci beaucoup Gloria, merci beaucoup. Bana mbinza eyo kalate maxi single, za maxi single to Wemba na japonais. Single. Ya single. Single wawa. Ozan pena à part moi si à japonaise wana. Ozan pena ba tusu ba Wemba wana ba la dernière fois na bimisaki vanga moi si moko boye. Donc aza moi si moko boye nga ona kanisa neti ka basi na mona bona vina nga nzo azalaki princesse. Agi princesse titre nze bwana vanga donc bobeta vanga bomona titre chawana donc na YouTube so ba koti kaka pe YouTube ba partager ba aimer ba s'abonner donc nga ona kanisa ba yebisi kaka tala mosi mo so aleki ka boye mama batu nyonso kao mais oui na mu pepe mo leki vanga ouais mama na chanson doyo kango na ba plateforme na nyonso ezali grave babeta Gloria toujours bobeta Gloria zawana donc na bibo moi sini na ngwa leki OK o te sur sarabatute ay pona ni ya sur sarabatute ngabi o te a leka sur lobia o mona ega na ba hero appel na ye place wana na kuteni penda bato ngabe sa leki ona leki te o mona ye après c'est côté na solne moi mokebo aki pressé à leki na ye ngabi donc moi si mo ba sokola ye na ba na nini na ba ange basokolo na ba ange oui balatsa ye motema ya mamari ozo comprendre tina ndimi après ale lobi na lukaye boya na mona isute yango epesa ngai bulu wana ya o titre chanson wana vanga ouais vanga ba lukango ba betango ba mona clip nango pesa clip kutu somo ozo filmer kaka ezate ba danse au pemi na yo zo betaka ba phase ya ba clip na pe mingo sala ngo ka libanda par rapport na ba studio penate o sala ka mingo ba clip no libanda kaka ona muto libanda tenga za shege OK ngai ko sona sala ona ba sal batu ba revete na za wapi do fa ba mo na to sa ba niere na zo ebisa na ebisa de France ya ngwana toujours pemi na biso ya pepele donc sona ibozana la banda na marche ouais na bandi toujours wana Gloria wana mbinza Gloria mutikile nazo yebisa out vive la musique. Merci beaucoup na Flairmont HD bo s'abonner vraiment bo partager mission na biso za kitoko to fingi mutute ngapele tamfumu na lokota na nga micro na balabala do yango mikolo na ka banda nga na lokota micro na nga na balabala naza no journaliste wana te sina loba déjà na ba vidéo sina loba déjà nga na appeler tamfumu garçon de disque na sa bino na nga journaliste te na nini na sina loba déjà donc na kozongela te mais ya on a lobi ke na lokota na nga micro na balabala merci na Papi Malanda motema ya Nathalie Malanda merci na Nado Ngimbi ye nazanga ba 50 € te liese kasese motema ya Mélanie Kasese bienvenue makanga la paix omba lipasa Adela Menga héros milieu Gilles Benzoula Likens Bayaka donc binonde mbakolo histoire na mbaki Gloria le 2 novembre ba biso tout le 2 novembre biso tout tozala wana vient nga Valate Kongolo Lorette Manima merci na moni lo tindela nga pa dembo wembo en tout cas na sepela kinango merci vraiment donc to continuer merci na bande ko na biso bo partager Fanny Manda na Bruxelles ou petite sœur appelée Tanfumo merci na Rickson Sadat on a lobby boyo kanga bolanda ngai erreur na ngai bokomela nga na se
esalaka nga bien nayesi bino na lokoti na nga micro na balabala bokomela nga baerreur wana ya kofinga bofinga ya kotonga botonga mais erreur nde naza na besoin bino mpe bobanda kokomela nga mpo bonde kolakisa nga merci na fingi motu te tolobaka oyo tokaki koloba journée ya lelo na suki na nga awa ciao ciao
côté. Lokola porte vayo popola ebumaba. Lokola tetayo mopebe eboya monebisa amaba na bombanga. Komona betele kimonande. Yemani komona betele kimonga. Ona maima kona katia butugo. Solo,